Ba maman na ba papa boka matambote uti bongo epa de konabino maman Eliane Netu na lobaka toujours ke kolela kola mukezaka habitude te tango nzamba pesi biso pe malabo mo ete bana kokumisa nzambe kopesa nzambe merci po mingi pe tolala kina bango lelo bala mukite ba mususu ba kufi te pona babeli mingi baza ko kufa tango pona baza ko ba masasi na banzoto na bango yango le koza ko boma bango liwanya surtout ezaka kaliwa ya nzambe te biso soto yebi ke na tango na minute ndo toloba mboka na biso toza vraiment na kati ya mbutu mobulu penza eza na mboka na kati ya mboka mobulu ezali na kati ya Kinshasa na capitale tout monde ka pillage batu ba piller qui et tout etc mais vraiment na Goma kuna na ba Kivu na ba Bukavu ba mobulu vraiment eza makasi na kati ya mboka yango la biso ba auto zala awa na kati ya YouTube bien que ezaka ba émission auto sala ka te neti ngana na makamna nga ya kolamba kolobela makamna nga ya mabala omona kama tumache commentaire mama Eliane mboke zokende yoka mambo mabala mboke ekende sikoyo nazo sa sikoyo émission oyo soko tali okamati osani opartage ka bino wana mama Eliane sanga mama mabala ko lobela na mama mboka te bino ba yebolo baka souci ya bota la suki nyoso ka pona souci ya mboka awa tozana mboka ya mindele ezala ngo ba mboka na biso te eza ba mboka ya batu eza ba mboka na biso te eza ba mboka ya batu ato za na nationalité française soko za na position mwindu bo babengo za kaka africaine ato za na nationalité américaine ba yebika origine na yo ezali ato za na nationalité nini moza na origine na yo ya solo mikolo onyo surtout to na kati ya pasi na kati ya kolela pona likambo oyo etali mboka na biso oyo banguna bazolinga babotola biso mboka nzambe atakutu bazaka lokoso mboka batu batamisu makasi baza mboka ya batu mes voisins aolinga zo mboka oyo eza ya yete bizarre awa siko lelo na moni eloko moko ndeko bosolo na politique maloba moko alobi awa maloba ngo esali nini ekoti penga e travailler ngai muto abomaka muto azaka muto aliaka ne na sani moko ba politicien bakimi mokonzi ya mboka ba ministre na ba député bakimi toka na député ka moko atelemi azoloba Zakari Bababaswe kaka ye muto aza koloba ba oyo nyonso baliaka na sani ya mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo batongi bango minoko na basinga suki ba oyo kana suti bazoloba te mutu moko azoya koloba te pona mboka tola nana ndeko na biso après tozonga na ya kopesa oyanga commentaire na ya koloba ndenge oyo ngai na moni so po so tele émission partager yango tola nana pona mboka na yo kozonga lokwa lisekite mboka ezali kokende kozwa yango lokwa lisekite omoni kimia eza na mboka ba politicien baza dépasser miyibi ya mbongo ya l'État bino batu bo détournaka mbongo bino batu bo yibaka mbongo ya ba projet ya l'État les chefs de l'État la population bazo souffrir bino ba détracteurs bino ba voleurs ba prédateurs bino batu bozanga na ba sentiment égoïste bino batu lukaka ba intérêt na bino mesquin lukangi minoko na minito soki ezalaki formation ya gouvernement ndebo bimisi nous les ressortissants de biso ba jeunes de nous exigeons, nous réclamons pour que Montonabi soit à poste. Mais tous vos leaders ont fermé leur bouche. Des hypocrites, des poules mouillées, incapables même de si c'était pour le partage à gâteau, Nero Bozo cassé du somato avec des émissions, n'a pas réaction, n'a pas réseaux sociaux. Parce que mon condinabino, il faut avoir pouvoir. Mon condinabino, il faut avoir responsabilité. Mon condinabino, il faut avoir ministère. Bande des hypocrites. On a besoin de vous maintenant. De mobiliser vos bases, les envoyer dans la Kati armée, de prendre position contre le Rwanda, de vous voir aussi dans la rue. Vous êtes incapable de le faire. Des poules mouillées. Vous êtes incapable. Vous avez détourné de l'argent ici. Pourquoi vous avez été pour la soda? Pourquoi vous avez été pour la Makambouébélé? Le chef de l'État, je compte dans la Kati à vision. Azako réveille Batou. Mais malheureusement, avec lui, il a des hypocrites. Des personnes dépassées par les événements en panne d'imagination. C'est le moment. C'est la période sombre où est le cas. Makambo est normal. Et puis, vous allez discuter sur Bisso, nous la population. Nous avons un mandat pour la Bisso.
nayoka monoko moko efungwami ya politicien awa obano tia biso makelele na poste tokosila nayoka kao. Vous devez fermer vos bouches. Bato nyonso bazotalela mokonzi ya mboka. Bato nyonso mpona kozwaka la position contre Rwanda, vous êtes incapable de parler. Chers ministres, chers députés, vous êtes incapables de le faire. Bovandi Kimia, des hypocrites. Bozozela, soki Kinshasa quoi? Vous changez position. Vous avez un dynamisme. Bande des hypocrites. Vous êtes prêtres catholiques. Vous êtes sango. Vous êtes pasteurs. Vous êtes prophètes. Vous êtes imams. Vous êtes leaders et politiques de l'opposition de la majorité. Pourquoi vous êtes le vous êtes incapables. Vous êtes banga. Vous êtes la makamoué changé. Ce qui régime est quoi? C'est à ce moment que vous allez prendre position. Normalement, ils ont un rapport. Mais ils ont soutenu depuis Kala. Des hypocrites. C'est maintenant qu'il faut parler. C'est maintenant qu'il faut mobiliser. Surveillez Brazzaville. Vous surveillez Congo-Brazzaville. Quand je dis surveiller Brazza, cela ne veut pas dire que Brazza a encore la victoire. Ce n'est pas ce que je dis. Mais un suspect du fait que Brazza appelle ça Rwanda Mabele. Pour ça la bilanga. Vous êtes à la place au Rwanda des Ali. Mais Rwanda Longwakura pour ça la bilanga. Ah, on a Brazzaville. Intention Zanine. Est-ce que Zaka bilanga où il y a quelque chose où vous êtes maîtrisé? Il faut surveiller ça. Avant, l'ennemi a comme en Akatia Mboka, émissaire Bazar. L'ennemi travaille en interne et à l'extérieur. À cause de la bataille, il y a des informations. Dans le gouvernement, à cause de la journaliste, à cause de la partout, vous devez le surveiller. L'ennemi travaille avec l'information. Voilà. Il travaille avec l'information. Vous devez. Toyokina Nwana, bande konangai. Banda makambo e bandi, est-ce que bomoni ba ministre, bomoni ba député? Et pourtant, bongo Congo nyoso za na kati ya mabumu na bango. Na kati ya mabumu na bango de sika mbongo ya biso ba Congolais za na kati ya mabumu na bango. Ah batiki président Fatia zo bunda na kaka ye moko bango nyoso silence radio. Muto azolo bazate. Muto azolo soutenir président zate. Bango nyonso mutu na mutu abendani. Bakimi bitumba. Ceux qui les ont basali et qui bitumba ngo esili mboka zongi na kimia bazongi na ba jeep na bango minene bazongi ko yako tutela biso tolo ndenge nini baza ba konzi eza na ba obabanda na tangu tilelo yo baza kaka balubike moninga malamu bayeba ki na tangu apasi bango nyoso te ba kimi les garants de la nation ba kimi na bango bakimi les garants de la nation. Batami na bango muto koloba zate. Ka ndenge sango uti koloba. Soki régime kwei, oye kwesi momote, omotinga na banda koloba te pour na banda ko soutenir yo ba hypocrite le poule mouye ndenge ndeko alobi awa. Boyebi likamba Congo yana ngowe kama te bino baluba, bo Congo ngoza baluba. Le Congo au Congolais. Batno so bana kati ya mboka Congo baka baluba. Non, tout le monde n'est pas muluba. Nazoka mawana bato bazwana na ba discours moko ya tribalisme. Baluba, bataliba, to tika bango bo tika baluba te, bo tika ne mboka na bino kende. Ba discours moko ezanga discours moko ya haine. Ce n'est pas le moment ya kosa ba discours moko haineux. Ce n'est pas le moment. Bomboka eza Fachi Beton te Fachi Beton le loko olongwa ya ko longwa zo Congo mimi na mutu akenango te akena Congo te tozalaka boka ni saka tango tozalaka tango maréchal tango FD le kotaki mubuta kenaye na eti akena na Congo te Congo etikala kiti etikala ki tout compte lelo tout peut arriver Fachi Beton pe aokende Congo ko tikala alors ko boya ko bundela mboka te Pozotala baluba. Je suis moulouba et ça fait quoi? Je suis moulouba, je mange les ndakala. Je suis moulouba, je mange les mbois. Et les niao. Et les ndakala. Ah, botika na seka, na mesana ko seka.
nazoka mawa na bato bazo ba discours moko tribal baluba botika moka ngoke na ngwa malamu moka ngoke na ngwa malamu kingandi kutana na ye meza mboka na bino boza kotekeza mboka na bino oboza koloba kekende na po yini mutu yo yini mutu moko po oyini tribika moko pona bato yo bino boyini baluba boyini Fachi Béton, boyini baluba. Siko bo préférez bo sacrifier mboka. Po boyini Fachi boyini baluba. Boko regrettango un jour. Mbuto lo baka moko na okende. Delige koya. Lelo tosuki wapi. Lelo tosuki wapi. Mobutu akende. Mobutu akenda kina ye. Lelo opema na Maroc. Lo baka na sima nanga. Delige. Lelo toza wapi. Akose kito lo baki ya solo. Bino moko boloba. Il faut bien réfléchir avant de faire des choses bandeko. Pour nous, on va te béler, on va commenter. Amani tout. Kayoza muluba. Oui, des pères et des mères. 1 milliard pour ça muluba. Et pour ceux qui peuvent mboka ngope, koufina ngole lomo qui les changer. Sans ça, bando tout na bateau. Olingna salo ekoni na koluba zongi sanga muluba mwana mulumba ko mboya yimusene na bazongi sanga kaka muluba na ko changer kolo te. Pour rien au monde na ko changer kolo na ngai ya congolais. Pour rien au monde na ko changer tribu na ngai ya muluba. Na ko changer ngote. Olia ko bundela mboka. Boka tita baba to sanga na mutu moko. Mais mboka zo kende ennemi aza ko seka monguna aza ko seka. Azumona division zana na kati ya bikolo. So ito aka na kati ya division bikolo kaka. O to mona delijo eza muke. Oyo koya triple. O mobuto alobaki eza muke eko baki sama. Botika na mambo ya bikolo, bocha bikolo. De botika na mambo ya bikolo. To bundela na mboka Congo. Eza ya mutu moko te. Congo eza ya muluba te. Congo eza ya mutetela te. Congo eza ya mukongo te. Congo eza ya muswahili te. Congo eza ya mutabandundu te. Congo eza ya ba congolais. Bikolo no soto na tangi wana to partage ka drapeau moko. Drapeau na biso yango. Ya ba congolais. To partage ka drapeau oyo. Bikolo na nyo so bota drapeau to partage ka yango. Mais ceux qui boboyi pour partager drapeau oyo et que bozota mamba bikolo boko regretter ata bo regretter ngo lelo tata lobité ata bana bako yasima bako regretter yango ceux qui boana kati ya ndako bino mona kati ya ndako na bino bozo swana bana papa moko mama moko bozo swana mais soki voisin na bino aye po ya kota bitumba na bino boloba nini tete aya makambo ndako na biso etali bino te boyo kota makambo ndako na biso te tant voisin okende bozongi na bino ko swana le linge sale se lave en famille ndenge ba mindelo to babongwa wana za mindelo to baloba ndenge wana bilamba salite soka makana na kati ya libota tant bozola kisa bapa yango wana tango bozola kisa babikolo yango wana ba Rwanda yango wana tango bola se banke biso moto yoka na kate bomoni bakangaki moko azo pesa banini ka kofinga fachi bomoni bakangaki azo pesa ba pla aska za muluba azaki wande nazo na tatango aza wapi bandeko to bundele kolo ngaso kina kimwa mobali na sitaki na ngade je bitumbo me kapola ngamo mwasi yango na lavandi moi c'est même dans la police mais moi que dans la soldat bitumba kuku ezati malamu na kota na la police na ngata policier lokola colonel Mimi Bikela na ngata policier mais na koza militaire te na koza na policier mais na koza militaire te bitumba ibonga kanena mibali biso basi to bonga bitumba wana te ozela nano etali bino kutu to sala boza kapona bana ba waya lobiti po biso zonje to za to tena ba mbula bonna sa moyi oyo tout sacrifier mboka bongo tel ko ba haine moko ezanga tina ba jalousie moko ezanga tina to linga te tango président maréchal azaki to banda ko mona kuna na ntelete soki na kawole so to za ko mona ba musique ezo beta ba nyoka longo bazokende ko beta ba okay just ba tabule bazokende obeta ezalaka nango tango pe ya président Kabila oui ezalaki tango président Kabila pe ezalaki ba musicien surtout yekuta tomboli mingi ba to théâtre. Et bon, les comme la temps à Fati, on aime ça va congolais to l'ambiance. Et comme la temps à Fati, se bien Fati, nous sera pour Fati penza ko Pacifique pour Fati. Tia zo ki bo konzi. Ya za na mutu ya kimia yango wana ngana place à Fati, ngana za vrai dictateur. Congolais pour
Africain pour gérer bien faut aux dictateurs, aux dictateurs te oh kokate. Ah président nga kaka oh démocratie. Eh président ta démocratie ce que memi batu. Faut qu'on za le kola. Ovanda kaka munoka. Makambo okanisa boyebi te maloba uta munoko boyokaka te bomona kaka ba action bozela nana alakisa bino likambo moko awa alakisa bino na likambo moko awa mpona kolakisa ke ntango tozosakana kaka tomona kaka totya ba ene na liboso mambo ya bikolo mboka mpe ezokende anzambe saka na mboka na bino mboka na bino on est mieux chez soi mboka na bino za mboka na bino bomoni soda oyo bomoni ba FARDC bakangi soda oyo aza nani rwandais azopesa baplan nyonso ndenge bazokende o faci ateki mboka faci moto ateka mboka wana sikoza soda faci Mokonzi babuka embanga na bimisango. Bake deja obenga embanga. Rwanda. Quand il y a Rwanda, Meli Yango, un sien à régiment. Azana wana mnoko azotafuna. On va coopérer yo. Le général Mandeko a fait yo. Va coopérer. Nazo ebisa yo. Bukaemba masasima na chombo. Bimisa mo. Jamais trahir le pays. Obo uti komona azana kati ya basoda na biso. Ya FARDC azobunda. Neti congolais. Nzoka ne congolais te. Ana rwandais. Azalaki na carte oyo azopesa plein epa ba rwandais. Ah tokomi na veni Bukavu. Ah tokomi na veni Kisangani. Ah tokomi na veni Manyema. Ba vrai congolais ba timbelie. Ya bozo bisaka abimisa carte simoneza ya rwandais ba rwandais. Bomoni ba kote la biso na mboka banda kala nani yango na époque na tanga tana rwandaise moko te na école na bango ta rwandais moko. Aza vraiment Zaïro aza loba nani mama o legime de Kivu aza rwandaise nani akoloba katanga na Rwanda ta moko te na école na bango ta na classe ata rwandaise nani akoloba bakota banda kala lelo bozito boye ko pesa na Fachi beto oui c'est vrai aza gara ya nation yenda za mukonzi actuel c'est vrai mais makambo ye banda kala alors banda kala na Mobutu banda ko bunda mingi pona tribalisme Mobutu banda ko linga tribalisme te azeka na langage tatabo moko mama bo moko ekolo moko parti moko mokonzi be moko yango esala ka Mobutu avant na 32 ans na pouvoir. Ce qui a ça la katata moko mama moko te kolo moko te mokonzi moko te anga sa 32 ans wana te anga sa la te mais président Fachi ina ba gentillesse nyonso liberté d'expression yango ce qui ezaki ngana za la président na mboka Congo ngana za dictateur na bi ce qui ezalaki donc ngana za sana ki mwa mobile ngana za dictateur pour na ko vivre bien na ba africain faut za dictateur so za dictateur to ko africain te africain za te tu moko surtout tétuté ça ba congolais il faut que le lango combo
ba congolais ba bi ko accuser bato ba sumaka ba responsabilité na bango te mais pona ko accuser ba yebi ko accuser baninga mais responsabilité na bango ba ko assumer yango te botika ba discours ya tribalisme bandeko botika lobi boko miso misabe botika tosangana liboke moko soki banguna bazomona ke tozana boyoka tozana ba moko bakolemba mais so bazomona ka ba division et surtout bato baza ko propager kaka haine séparation ya bikolo eza mabe oyini mutu moko oyini tribu moko problème ezate mais tika kotinda bato nyo soko yininga yinanga yo moko pour kotinda bato musuba yinanga e non oyini baluba yina bango yo moko pourquoi ça ko inciter bato musuba yinaka baluba eza ekozala nde perte ndeza ya Congo perte eza nde ya Congo eza ya tribu te perte eza nde ya biso ba congolais eza ya tribu ya baluba ta na yebisaka bino Motoka oumela na bokonzi te, paix à son âme avec beaucoup de respect. Papa Kasavubu, président Kasavubu. Paix à son âme avec beaucoup de respect. Il y a quelqu'un qui n'a pas avant. Maréchal, 32 ans à pouvoir. Na on va pigola qui wana. Et puis sera belle à rater, tu le as en Congo. C'est quoi papa na musoko mo leta bakouche wana so amboka ni na bosani. Mboka na biso mutu moko tika éternellement azate et ozaka président oaye 32 ans akei président Kabila ya sali 18 ans akei président Faïti ye pona 10 ans akende président mususu pe akoya akokende donc mutu akotikala koza Congo ekoma ya ye azate kolala kola mukape eza pe habitude te ya mutu akokola la pe na tongo ala mukite nzambe nde ayebi nyonso pona nga na lingite bato bazosa ba discours ya tribalisme eza mabe ba discours ya tribalisme botika yango eza malamu te eza kotonga te kasi eza kopanza ona koyebisa bino mpona lelo yango wana et surtout bakonzi oyo bino nyonso tu bokimi président ngaye nazata conseiller ya président na yebiseke bango nyonso longa bango na pouvoir député moko azotelema te ministre moko azotelema te moto azotelema te bango tu babatame. Bravo. Zakari Baba Baswe. Azaka ka yemoko mutazo telema zoloba. Kaka Zakari Baba mon député ni atemi azoloba. Tout le monde a peur. Bazo yebate est-ce que kishase okelelo est-ce que okendelobi bazo banga banga ka ndenge bosolo na politika ucholoba. Soki esalike mouvement kwei oya koyeba koyambe maboko pole ya moniteur to banda ko lobate po to banda ko zelo ya luvunu ezande ko bange osala bino bwa mibali me bwa lokwa basi botiki mokonza mboka ye moko te nzamba tika nzamba sunga biso nzamba sunga bon tosilana ni wana na mpona siko popo ila kaka mamele makamamboka oloba te yoka mambo olamba ye mamamboka oloba te mamamboka yango na lobi so siko tala zo video partager na bato mosusu bango pe basala nini batala pe basabone na ile ya Nitu TV.